Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. ezali intérêt ya mboka intérêt ya biso nyonso na kolingaki culture wana ezala de plus en plus na kati ya politique na biso ke bato bazokendaka soki atraverse alinga ndenge bakei wana soki batuni bango lisusu bakongo bakopesaka bakongo na bango toyebi bango toyebani na bango donc na kolinga tochange yango bomeka kozwa exemple okala kolinga na mebango na kati ya bapolitique. Mais les sons ni bino FCC botiré pour bakimi bino quand même ebeli. Est-ce qu'il y a eu un problème ya management na tête ya plateforme bien bakei kaka pour balembi na bango? Non, il y a un problème de management. Et moi, je suis convaincu que bato basala na makambo ndenge na uso ezali mpona baintérêt na bango moko baintérêt égoïste mutu na mutu azolinga ase positionné yango nde omonaka ke dans chaque chose omona bato bazokende kuna omona ke bokonzi ya mboka ozala na difficulté parce que bakolingaki bango kaka bango nde bazoba poste mais na kosengaki place bakei bazala na sagesse wana babloqué bango pour que permettre que tozonga na réalité na niveau ya FCC il n'y a pas eu un problème quoi que ce soit tozala na baproblème bato bazolinga base positionné ezalaka kaka culture na bato mais en ce qui concerne FCC eza plus problème ya bato baindividu oyo bazokende bazotala baintérêt makambo ya management eza problème moko oyo bato bazoluka bazwa baraison pour nous justifier, traverser la Mambo, et ça nous connaissons. Il faudrait éviter qu'on coupe sa raison, tant que nous avons besoin qu'il y ait des poids qui nous sait qu'à poste, à Tikaroloba, parce que le management est arrivé, le management est arrivé par mon badouana, bazaba responsable. Il fallait par mon base la responsable de la méga équipe de ça. Dans mon équipe, ils ont échoué, la terrain, ils ont raté que non faute, ils ont faute, il y a pas place Bazali, il fallait pas convaincre. Et je suis convaincu bateau Bakati ici, la plupart des députés na bango de Bakati Saki Liboso. Tant que Bakati Saki, loko la bango bamoni ke ba député bakei et que bango ba négocier ba poste bango ba weli ba landa bango pour que ba rouler bango les sous balo baké na ina ba député. Donc ba député au Bokendaki au ba chef na bino ba landi bino au ça l'attention parce que bazo na ba rouler bino comme d'habitude. À la vigilance. Par la vérité, il y a des corroubouilles parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Balandier Karabouya, comme l'insécurité Karapamba. Non, la vérité est que, au niveau du Sénat, il y a eu un problème. C'est plus d'un mois. Ils ont un groupe de sénateurs, groupe politique, la plateforme, la cash. Bamanabo lingela et pour bazolingela ba membre à bureau nyonso. Il s'est fait que tant que bazui fuite et bazo ça la pression contre ba membre à bureau, bango batali balobi mais toza ba membre à bureau, moto azo initier ngo ezan de la biso, camarade na biso toza na ina kati ya bureau. Tant que bamoni yango, il s'est fait que le questeur Eric Boubou était alloué avant na ba camarade nyonso na ba master na ba membre à bureau, on dit que biso pe tout ça là attaque contre Moutou, où il y a déstabilisé Bissot. Il y a un droit qui est devant, où il y a Banda qui est allié à la personne de notre vieux à moi personnel, Sami Badibanga, à Salakiango contre ma collègue Naïe, ma camarade Naïe, ma membre à bureau. Et là, on a nous salamate na vie. Mais il y a Zalaki, la base de Roussala. Et tant que Salakiango, il s'est fait que, tant que le questeur y est fait à Bandi, il est Sami Badibanga, une trentaine de signatures à Katani. Mais tant que commission on a FCC, bango babandi motion à bango contre Sami Badibanga, bayo s'est retrouvé bakomi à plus de 67 signatures. Panique et koti nanga. Tant que panique et koti, yango de omoni kelelo, bazo intimidé, bazo menacé, et moi je suis habitué. Nana zo ba menace ya ndenge na ndenge na zaboué, je suis menacé tous les jours. Pour que nakatisa na sala bonne bango, nana okatisa te nazali na FCC. Nous continuons à continuer à aller à la canal, merci beaucoup. Nous avons eu ce rôle dans la population. Vous voyez, nous avons besoin de Canada.
et que boyeba ke soki tolingi tochange mboka yango ezali boevite justement bato nyonso bakatisi bauti na FCC tozala na bango vigilant toindexe bango totala bango bien boyeba ke population motu nyonso azotala intérêt na ye et toevite ke makambo wana ezala lokola culture na biso ya bacongolais. Merci. Du Sénat. Ce dernier est victime d'une conspiration politique appuyée par des allégations mensongères pour attenter à son honneur et à sa dignité. Face à ces menaces, ACO réitère au camarade Éric Boubouye Akizi Mwami son total soutien et saisit cette même occasion pour interpeller les autorités compétentes sur son cas. Toutefois, ACO, à travers l'ensemble de ses membres, reste mobilisé jusqu'à ce que le camarade Éric Boubouye Akizi Mwami, sénateur de son État, recouvre ses droits et libertés consacrés par la Constitution et les autres textes légaux en vigueur. Fête à Kinshasa le 9 janvier 2021, Patrick Bologna, président national. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani walanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Se nzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba. Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa ebongo. Kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te pour l'éternel. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela
te zenzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini na nga c'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nazalaki mpate oyo atungaki nzela kasi otikaki lola ye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela tais-toi le mon berger David alobi l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali ote nalia natondisa malesa oza nzambe na ngai o jésus alléluia c'est avec conviction nakoyemba yesu azali lisungi na nga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai tala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi alleluya nzela na yo etesebaka te Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. And our big is going to